Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Tatango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino pe kotalisa bino ndenge nini mosala ya malamu pe ya kitoko oyo bakonzi ya mboka na biso bazali kosala pe baeffort nini bazali kosala mpona biso bapeple pe ndenge nini bazali kobunda ntango nyonso mpona koluka kopesa biso bapeple solution na baproblème oyo tozali na yango pe bozali komona bamakambo ndenge na ndenge oyo bazali kosala yango wana bandeko babolingo tokolobela yango pe tokotalisa bino ndenge nini misala oyo ya kitoko bakonzi ya Congo bazali kosala epesi baopposant congolais mitema ya mabe ya likunia pe bakomi kolinga koinvente bamakambo mpona kokosa pe mpona kokanisa ete peple akoyoka bango me bazali koyeba teke Nzambe asi apesi biso solution na ndenge tolelaka bambula ebele pendant 32 ans. Lelo oyo tozwi solution Nzambe azali kotalisa biso bamakambo oyo tozali komona na biso na mboka na biso oyo totikalaka komona yango jamais. Bandeko babolingo boyebi ete mboka na biso la République démocratique du Congo na tango oyo tozalaka na epoke ya ex-Zaire, bandeko bino moko boyebi ndenge nini bakonzi bamonisa biso bamakambo oyo tokokanga komona te pe bamosusu oyo bakokanga kosupporte bashoki te ya bamakambo oyo tomonaka pe mingi lelo bakota na se ya mabele. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko boyeba yango ete moto akosa bino te po aloba lelo ete atala na Congo bato bazali kofutama te alors que soko tali bato bazali koloba ete na Congo bato bazali kofutama te bango nde moto basalaki bambula ya na bambula oyo babandaka meme koyeba teke bapeple congolais bazali bapeple oyo bazali pe na droit ya salaire kosalisa batata ya bato misala na suka ya sanza bakomona eloko te na epoki ya nani na epoki kaka ya bato oyo lelo baye na poto bazali koganga pe koloba ete tolingi tozwa mboka na biso na irrégularité oyo bazalaki na yango lelo pe bazali koloba ete bakende bazwa mboka. Bandeko babolingo oyebi ete na koyebisa bino eloko moko bandeko, il faut toyeba yango ete Joseph Kabila bamakambo azali kosala yango ete tindi bato mingi bakoma motema likunia pe babanda koloba ete azali mopaya mpona kolinga kotia bande ya mwindu na miso ya bato pe kokanga bango bakoto na matoi po ete bayoka verité esika ezali te po ete bamona verité esika ezali te. Bandeko Joseph Kabila kabale rais bamakambo azali kosala na mboka na biso bandeko il faut zala kaka motema mabe pe motema ya ndoki po owanga na yango. Soki lelo ndenge bato bazali koloba
ete Joseph Kabila azali mopaya. Mais kokamwisa po ete tala soki azali mopaya. Mais tala mopaya makambo azali kosala na kati na mboka na biso. Donc seke koloba ete mopaya wana nda lingi Kongo mingi koleka bino bozali koloba ete bana ya mboka. Po ete bino bana ya mboka nde bolingaki mboka na bino te. Bozwaki mboka na bino bobwaki yango na fulu. Mboka ekomi lokola zamba. Lelo oyo Joseph Kabila etala makambo azali kosala bandeko. Oyo ata olobi ete okondima te. Mais kokoma na moma moko soko ovandi yo moko ozali kondima bandeko. Na koyebisa bino ngai mama ozali ezali na bato ebele oyo bazali kouta Kinshasa. Moto nyonso tu soki awuti Kinshasa ntango akoya okoyoka kaka langage na en tout cas soko tuni yo boni oza koloba babimi na wuti komona ndeko tika bakosaka biso président wana aza kosala Joseph Kabila aza kosala po ete bamakambo na moni na ndimaka teke na komona mboka na biso ekomi kozwa elongi moke elongi ya Europe yango na moni ete bato mingi oyo ntango ya deuxième république bana ya na batataleki ya na bakoko ya oyo bavandi na poto soki bamoni ete yo oza koloba balangage ya bongo babimiseli yo bapake mpona nini ozali koloba bo me bandeko bino bolobi ete bolingi Congo c'est bien kolinga mboka na bino ezali malamu me eloko tozali kokamwa mpona nini soki bolobi bolingi mboka me ntango moto awuti Kinshasa azali kobeta lisolo ndenge nini babongisi bakote mosusu na Congo olie bosepela boloba ezali mboka na biso me bozali kosilika koloba boye te mpona nini bozali koloba ete bato baloba te po ete bino bolobi bolingi Congo bomoni ete bino moko kaka bozali bato oyo bozali kolinga nde Congo na biso etikala kaka na kati na zamba ndenge ezalaka bozali kaka bato mabe bandeko mpona alakisa bino mitema mabe lisusu ya bakongole ndenge ezali ye ndeko bino bosi bomona moto azali na prison oyo babengi mokangami moto na boloko telema lokola lokoso ya kibokonzi esi ekotela bango me azali koloba nini ke apesi candidature na Congo mpona baélection 2011 bandeko ezali kokamwisa Jean-Pierre Bemba toyebi te soki ngungi nini azali koswa ye alobi ete ye mpe azali candidat na élection 2011 bandeko depuis quand na mokili oyo bosi bomona moto aza na prison aza koloba ete azali candidat na élection présidentielle carte électeur azwi te asali eloko moko te me azali koloba ete azali candidat bandeko oyo babiloko mosusu tozali komona boye yango na tozali koloba mpo mona ndenge nini bato bazali kokosa ete bazali na bolingo ya peuple mpe bamilingaka kaka bango moko balukaka nde baintere na bango botala nano ye ndenge azali na boloko eloko nini ezangi ya koloba ete bon na parti na ngai ya MLC ndenge ngai nazali na boloko boye boluka moto moko oyo akorepresente MLC mpo azala candidat mais lokola balinga pouvoir na lokoso ya pouvoir tala ye kuna na prison ya laye aza koloba nini ke azali candidat bandeko kokamwa oyo eza ebandeli ya kiole te ya liboma te yango na tolobi ete bandeko bato oyo bazali mitema mabe bapasaka kaka na bango moko bapasaka na bato mosusu te ata ndenge balobaka tozali kosala bo mpo na peuple lokuta Joseph Kabila nde tokoki kondima ete azali kosala mpo na peuple mpo tozali komona yango miso na miso zolo na zolo kimona meso bandeko toza komona yango Joseph Kabila azali kolakisa biso ete azali mpenza na bolingo ya mboka bandeko po ete babiloko oyo tozali komona lelo na Congo bamakambo oyo ya kitoko ezali kosalama na mboka na biso ndenge nini tokondima le rais te bino bozali koyela biso kaka badiscours ebele makambo epe emonanaka te bandeko nakoyebisa bino eloko moko lelo soki balobi mpenza bazwa kombo ya Moïse na permission ya nzambe atuni alobi bo na kombo ya Moïse bolingi bopesa yango na nani soki nzambe moko atuni en tout cas ngai mama ozali na kohésite te na koloba ete kombo ya wana ya Moïse topesa yango na Joseph Kabila Kabange po ete bandeko babolingo eloko bato babosanaka
kopesa kombo ya Moïse et pas papa Etienne Tshisekedi te. Papa Etienne Tshisekedi eloko bato babosanaka bolanda ngai malamu. Depuis papa Etienne Tshisekedi ya banda lit na ye. Ezali nde kaka ba peuple nde moto bazali ko soutenir ye makasi. Mais ye moko papa Etienne Tshisekedi moto to bengaka Moïse asali na eloko ya kitoko te pona peuple. Bandeko bakado oyo apesa kaka peuple oyo bakokolo beloko atika mpona mboka na biso ba mauvais souvenir ya kosinye bamikanda mpo bapandre bakimba mpe ya kosala kopi ya na Mobutu mpo ete baboma nani Lumumba mpe na ndenge nini asalaki bamanevre kosinye bamikanda mpo ete papa na Pongolov akufa wana kaka nde baevre atikeli biso na mboka. Alors ntango balobaka ete ye chichi Moïse nayemonaka ki Moïse yango te. Namonaka te tala Moïse ndenge Moïse lelo Moïse mpiake ebeti ye akimi mbangu na poto akomi koluka mbongo esusu epai ya bato ye aza koloba kalingi asauve bino bosi bomona Moïse ake epai ya bana Israel azali kolela ete ya boye ndenga po tala kaka boye na mpiaka tala boye te. Moïse azalaki moto nzambe apesaki ye makambo nyonso na maboko azalaki na solution atikala kolelela bana Israel te oyo nyonso to ezali bilembo ifo tomonaka bandeko bato bazali kokosa biso kotia biso ta par exemple bandeko papa Etienne Tshisekedi azali égoïste bandeko pe azali moto oyo kokanisa te ke soki moto azali égoïste na baninga na yo na kati ya politique alingi koyoka moto te azali komona kaka ye pe soko olandi na badéclaration na ye azali koloba ete ngai nde nazali leader oyo nakoki kosala quelque chose na Congo bandeko. Donc koloba ete Congo mobimba tokozala lisusu na leader mosusu te apart yo papa Etienne Tshisekedi oyo akoki kosala likambo mosusu na Congo bato bazwi solution ye aza koloba nini ke na Congo ndenge ezali wana nazali kaka leader oyo ke ngai nde soki nakomi wana nde nakopesa solution. Donc koloba ete baleader nyonso baza pamba me bandeko bino moko bozali komona ete azali na ye kaka moto ya lokuta mpo ete babiloko oyo Joseph Kabila Kabanga azali kosala ekamwisi bakongolais. Mais papa Etienne Tshisekedi asalaki mpe na gouvernement ya Mobutu asalaki bato mingi bayebaka yango te asalaki na Mobutu bane ebele me botuna na bambula oyo ye moto olobi ete olingaka peuple olinga peuple mais na bambula oyo ozalaka na Mobutu ozalaka ministre na cabinet na gouvernement ya Mobutu na ntango wana lakisa biso ata elembo oyo sotika eloko te ata na mboka na ye nakabeyaka mwanga eloko te bandeko. Lelo kutu tokomi komona bakongolais mosusu oyo bakomi kokende na Congo okomona bamemi mwa babiloko bamemi bamatela banini bakokende koyede bato na bavillage. Papa Etienne Tshisekedi depuis banda politique na ye depuis pas azala président ya IDPS totikala komona teke papa Etienne Tshisekedi alobi bon oyo ezali bado ya IDPS tozali kokende kopesa ngo bien soit na village moko boye ou bien boye eloko te. Jara tozali koloba ete Mobutu akufi me makanisi ya Mobutu etikali bandeko mingi bozali nano ya kolala boyebi nanu papa Etienne Tshisekedi te me bokoyeba ye malamu ye azali koprepare nde terrain mpona mwana na ye azali kosala mpona bino bapeuple te yo omoni moto mobimba na ntango ya deuxième république bapeuple baza kokufa baproblème bato bazali kolanda IDPS baza komona bapeuple ndenge baza kokufa me na butu azali kokopere na Mobutu bandeko. Ntango mosusu bato bakoloba mama ozali yo makambo nini azali koloba nakoyebisa bino ya solo Mobutu na papa Etienne Tshisekedi bazalaka kolia kope na sese mbongo ebandeko uta guado eza koya na balimete wana me bapeuple bazalaki koyeba te po bondima ete makambo nga nazali koloba ezali ya solo na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso baimage ndenge nini Ngwanda le Terminator azali kokonfirme relation ya Mobutu na Ngwanda ya Mobutu na Tshisekedi ndenge ezalaka entre temps papa Etienne Tshisekedi ayebaki ete bato bazali kokufa na kombo ya parti ya IDPS bazali koboma nzoto ye azali kolia sese na Mobutu nde moto ya bobolobi ete Moïse alingi peuple bandeko nzambe afungoli biso misu tomona totika kolala pongi tokoya kozwa lisusu bozwi o papa Etienne Tshisekedi lobi bokomi koloba soki toyebaki bandeko papa Etienne Tshisekedi azali na ye kaka nkoi alati na ye kaka poso ya meme
oyo tozali koyebisa bino ezali histoire vraie kolongola te kobakisa te azali koprepare nde nzela kaka mpo nini mwana na ye apesa ye nzela mpo na politike oyo ndenge kosalama ayeba ndenge nini ya kopistone ye makambo oyo tozali koloba ezali nde wana biti ya papa Etienne Tshisekedi ezali nde oyo wana bomikosa te papa Botamba tiela biso babilili toyoka ndenge ngwanda le terminator azali koconfirme relation ya Mobutu na papa Etienne Tshisekedi ndenge nini ezalaka image s'il vous plaît. Il est arrivé, le président Mobutu l'a reçu. Ce sont deux amis, c'est que beaucoup de gens ignorent. Moi, je le sais, parce que je connais leur passé. J'ai eu à traiter avec le président Mobutu, j'ai eu à traiter avec M. Tshisekedi dans l'exercice de mes fonctions. Je connais les deux hommes, l'un et l'autre m'ont confirmé que ce sont deux amis, et les faits historiques sont là. Et l'audit, il est arrivé, le président Mobutu l'a reçu. Ce sont deux amis, c'est que beaucoup de gens ignorent. Moi, je le sais, parce que je connais leur passé. J'ai eu à traiter avec le président Mobutu, j'ai eu à traiter avec M. Tshisekedi dans l'exercice de mes fonctions. Je connais les deux hommes, l'un et l'autre m'ont confirmé que ce sont deux amis, et les faits historiques sont là. Et l'audit... Bandiko babolingo na banziete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini confirmation bimi na monoko ya ngwanda le terminator oyo azalaka moto oyo bandaka komona ba makambo nyonso ezalaka koleka na sese na ndenge ya molili pona koyebisa na bino ete bandeko ba oyo nyonso tu bozali koloba papa Etienne Tshisekedi bozali koboma nzoto na bino pamba papa Etienne Tshisekedi azali nde ko préparer chemin ya mwana na ye Félix Tshisekedi azali na intérêt na bino ba peuple te yekutu pona ye ndenga yeki awa asali fortune bendi bino mwa bambongo bino bokanisi eza nini bambongo wana bino bakongole bopesi bakozwa kaka barenforce mbongo na kesi ya parti ya IDPS po lobi Félix Tshisekedi ya continue chemin na oyo papa na ye asalaki bandeko lelo moni bato mosusu bazali koloba muza akufi bazwi lisusu mwana na ye wana demokrasi nini mais ndenge moko mpe kaka na IDPS papa Etienne Tshisekedi kuta azali na bomoi mais tala ndenge azali kosala bato nyonso tu babomaka nzoto mpo na IDPS alingi ata kutu koyokana na bango lisusu te mais akomi koprepare mwana na ye bato bamona passion ndenge tolobaka balia bafimbu lelo banéglige bango tala kaka topesaki bino exemple ya monsieur Mbwakiem oyo akufaki libota na ye etikali kaka boye moto akotala bango aza te papa Etienne Tshisekedi kutu mpe ayebi teke soki mwasi na ye existaka soki mpe azalaka na bomoi soki mpe asa akufa ayebi kutu te mais tala un simple citoyen akei kotala famille wana boyoki ndenge alobaki ete ndako oyo alors papa oyo azalaka politicien moderne na kati ya IDPS bacofondateur ya IDPS mais lelo bapoliticien babosani porte ya ndako na ye bandeko bino bokanisi bambongo nyonso papa Etienne Tshisekedi azali kozwa na poto awa akoki kozanga mpenza motema malamu aloba ete basali volet mo balobatindela ata mwasi ya Mbwakiem mais soki bazali kosala yango te mpona kolakisa bino bandeko nzambe azali kolakisa biso babiloko azali kolakisa ete tala moto oyo soki kutu bato oyo babomaka nzoto mpona parti ya IDPS azali na reconnaissance te mpa na bango boni bino bapeuple bokokende koloba ete wana nde Moïse na bino azali kosala mpona bino te azali kosala mpona mwana na ye Félix Tshisekedi bofungola biso bapeuple congolais po ete un jour bokoloba ete radio Zumel 1000 elobaki mais lelo oyo bato bazali komona biso neti tozali kosakana papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko pe bandeko babolingo nazali koyebisa bino ifo boyeba yango ete makambo tozali koyebisa bino bozwa yango liseki te po ete tolobaka yango ntango nyonso lelo toye komona ete bakongole mingi bakomi na système ata bazali komona mabe ata bazali komona ete eloko oyo ezali kosala ezali bongo te bazali koprefere kovanda kimia sima ntango likambo moko ekoya kokoma biso mpe toremarkaki yango biso mpe tosalaki boye non ndeko tolobi ete na ntango yango oyo soki bomoni likambo ezali komarche te il faut koloba il faut kosala protestation
jamais boko tika la ganga na situation ya boye. Allez, ba makambo zali ko sala ma politicien congolais bazali ko kosa ko sabino ko lia bino bambongo bandeko na ebisa ki bino malamu. Pointe bato mingi bazali kondimate. Bato mosusu bazali koloba kaka na sese o nazali ko ebisa bino zali eloko moko nazali ko bwakela bino yango. Bazali koloba na sese lokola papa Tshisekedi aye ko assurer bango. Pe bango bazui courage ya kozoba mbongo na bango bapesi na IDPS. Il faut bango na solution. Soki les 6 papa Tshisekedi asali eloko te eloko moko lekite en tout cas ba parti ba bureau nyonso ya parti ya IDPS ezali na poto balobi ba ko attaquer yango pe bambongo na bango ekobima. Bomoni azali komi cheka singa na kingo ye moko yeza organiser te ba peuple ba linginga nzoka ndeka ka bato ya deuxième république on ande baza ko ya ko yembela ye ko sala ba makambutu alors que bacheneti na piège lelo balobi ke soki na ba élection eloko moko esalami te pe alekite que Joseph Kabila leki balobi te bako panza ba parti nyonso ya IDPS pe ba kolinga suko sentir yango te bomoni pona ko laksa te ndenge nini crédibilité na ye ekomi kosila lelo bamoni ete même na niveau ya ba élection bazali lisusu na bato te bazali ete na succès moko te bakomi koluka déjà ba prétexte ya kokosa makambo o ba tricherie bani bino bokanisi ete na Congo kuna parti politique ezali kaka bino IDPS ba parti politique mosusu bazate o pe bako protester pona ni baza osala protestation de kaka nde bino et puis boza osala na bino ba campagne te loko moko te kotambola kaka na ba propagande ezanga tina soki tozwi te seke ba tricherie eleki botala nano totali komona mpe sika papa Tshisekedi akosi ata ville moko te mais bato ya IDPS babiloko baza kosala baza kokanisa baleki bato mayele boyebaka ete baza kotala bino bozokanisa ete tosala toleki bozoya mpe liboso basoldat boza kotya ndenge ezala na tondimi bosala boza kolinga mpe kobouge basoldat boza kolinga mpe kosala n'importe quoi bosala ndenge bolingi mais wana nyonso tu baélément eza kozwama baoccidentaux bazali komona mpe baaméricain baoccidentaux mpe bato mosusu bazali komona ndenge ezali wana bandeko boyebaka yango ke IDPS mokolo ezali ntango mosusu bango nde mutu bazali koprepare départ ya président na bango alanda Jean-Pierre Bemba esika azali lokola bakende kotala ye na CPI kala te ntango mosusu ye pa kolanda ye mais na ntango wana ekokoma oyo Joseph Kabila moto asali bango gouvernement ya Congo te oyebi mibeko na kati ya constitution ya mboka ntango bato bazali koprepare baélection eke baoccidentaux badebloke montant na bango batia yango en jeu yo kaka moto moko boye oyo mpo loba nini obebisa baélection na mwa bana oza kokende kolokota bakulu ya Kinshasa olobi nini ono na bato yango mpe soko otali bango bavoyu bato bamelaka badiamba me ndenge ezali wana bandeko tozali koyebisa bino bango bazokanisa baleki le rais na mayele me ntango mosusu le rais nde aleki bango mayele babiloko nyonso baza kosala basala totikeli bango basala gouvernement ya Congo elobi démocratie yango bosala mais na kati ya démocratie soki osali erreur otamboli likolo ya mibeko nde wana sikoyo komona place démocratie ezalaka lisusu na pouvoir te démocratie kozala na pouvoir likolo na yo soki otosi mibeko ya mboka mais soki obuki mibeko olingi kotambola likolo ya mibeko ya mboka wana nde démocratie na yo nyonso na mai yo wo même na poto na France ezala na France ya na Belgique bato nyonso tu bazali na démocratie oui eyali bamboka ya badémocratie mais okomona na bato nyonso bazali kotambola mibeko oyo ya démocratie bango nyonso bazali kotosa mibeko ya mboka oyo nyonso alingaka kotambola nde oyo ya mibeko ya mboka bakangaka ye mpe batiaka ye na boloko soki mpe papa Tshisekedi asali erreur alobi atambola na libanda ya mibeko ya mboka boloko leta nde akozwa ye mpe ya kokanga ye makambo oyo tozali koyebisa bino ezali vrai po ete meme ntango ya Mobutu atiaka ye na boloko
parce que mibeko ya mboka il faut kotosa yango soki azali un vrai démocrate akoki kose comporter te neti mwana ya kuluna to papa ya kuluna oyo azali kosala azali kose comporter neti tata ya kuluna yo ozomona un démocrate mobimba aza koyebisa bandeko basi en tout cas bosalaki bien ndenge bopekisaki musique entre temps aza koloba ete azali président ya tous les peuples congolais bapeuple mosusu baza na problème kaka na baninga na bango ale ye aza kozwa parti pris ndenge ezali na bosalaki bien te yo ozali président olobi ete ozali papa ya bapeuple congolais yo nde efale oloba ete te bandeko omoni bango mpe bazali koluka mwa kwanga na bango banini me ndenge ezali wana bobunda te bosona te mais ifale bofaire comprendre bango situation bo mais aza koloba bosalaki bien ko yoka nanu un démocrate yango tolobi ete bandeko même bamakambo ezoleka na Congo ye nde mutu aza kotinda bato wana mpo basalaka batrouble mais ekotournele ye moko lokola nzambe ye nde mutu apesi biso le rais toza koyebisa bino bokomona kaka makambo oyo ekotournele ye moko makambo kitoko le rais azali kosala na mboka baloba te bino lelo bokomi koya bovandi na bamboka bambula ebele bosali eloko te bobomi mboka kaka kolia bambongo yo na mobutu complicité kokosa bapeuple ale lelo oyo sikoyo tozwi président ya biso ya jeune président oyo lelo akomi kosala bamakambo bokomi koya koyokela ye motema likunia ana tokokondima te tokotikela bino ta wana te mpo bino bavielu bolobaki nini awa bavielu bato expérience mais bato mpe baza koloba ete papa Etienne Tshisekedi aza na expérience te ndeko naza koconfirme yango lelo ke aza na expérience te aza na expérience te parce que soki azalaki na expérience asalaki mpe na gouvernement Mobutu alors expérience na ye ezalaki nini atiki nini na kati ya mboka symbole nini atiki mpo lelo toza komona meme epai ya na gouvernement ya Joseph Kabila toza komona baministre mosusu omona mpe baza kokende kosala baevre ta mosusu omona bavillage na bango ozomona mais ye papa Etienne Tshisekedi meme na village na ye botuna ye asala nini village na ye nani président Joseph Kabila akenda kuna bandeko na mawa soko okomi kuna okoboya tabelaka mwongo okoboya alors kazalaka ministre basala rien lelo sikoyo lokola président ya jeune aye abandi kolakisa biso bamwa bamakambu abandi kofungola bapeuple congolais misu tala bango susu bavie oyo bato baboma mboka bazali koye mpona kokosa biso non bango te non ndeko baexpérience ya papa Etienne Tshisekedi wana kolobaka sikoyo toza nango su besoin te mpo ete toye komona président na biso ya jeune biloko aye kosala na mboka aza na expérience koleka baexpérience na bango mpo ete Joseph Kabila atiki quand même elembo atiki elembo Mobutu azalaki akeye atiki elembo te Ngwanda atiki elembo te papa Etienne Tshisekedi atiki elembo te bango nyonso batikaki mboka zamba lelo bapeuple bakomi kofungwama bakomi kocomprendre kaka bango wana sikoyo bakomi koya bandeko na mituna nanu ntango ya papa Etienne Tshisekedi alobaka ete na kati ya Congo wana ndenge ezali wana ngande mutu na kopesa kaka solution mpona bapeuple congolais bandeko donc le peuple soki papa Etienne Tshisekedi yango azate akufi esili mpe biso bapeuple congolais totelengani omoni balangage na bango baopposant congolais bazali kotenir balangage ya kolalisa ya mabe oyo ya kofaire distraire bato yango na tolobi bandeko babolingo biso tolingi lisusu kotikela bavie oyo tante bazali bavie moko oyo babebisaki mboka bavie moko oyo babomaki mboka apesa kwa kobebisa koboma mboka lelo mpe lisusu bazali koya bandeko nakoyebisa bino eloko moko totika kovandela maki totika kozala kidiba bavie oyo balingi kosakana na biso eske ye papa Etienne Tshisekedi ntango biso bato tozalaka kosoutenir ye na ntango ya deuxième république eske ye moko mpenza bomitunana mpo ye mutu alobi ke azalaka na susi ya peuple mais nakolakisa bino ke ezali na bilembo azali na susi ya peuple te alukaka baintere na ye mpo na nini bandeko bato bakufa le 16 mai bandeko bakufaki le 16 mai na église ya Saint Joseph oyo Ngwanda bomaki na bato mosusu bakufa na makambo kaka ya baparti ya ba IDPS oyo bamakambo ya bamarche bamosusu bazwa babale perdi boyebisa biso
est-ce que bon monde na papa Etienne Tshisekedi dépose na parti na ye bo suba okata o réunion à parti alors bon to côté ma biso sur la une semaine une minute de silence pour na to kanisa ba combattant nyonso tu ya IDPS so ba bundaka na tango deuxième république oyo lelo ba kufa to kanisa pe bango to chata ezalata ka chata date moko oyo ezalaka mokolo na soki komi yale ba to IDPS nyonso ba kutani pona kokanisa mémoire ya batwala si pona ye batendaka ka boiti bomoni pona koyebisa bino ndeko yo pozo mobunda lelo soko okufi esili babosani yo okendi tala bato kuta basala bamakambo minene pona IDPS lelo papa Etienne Tshisekedi asunoli bango kuna na Kinshasa baza na baparti politique mosusu kaka nde yo mutu bauti kolokota o kaka lobilobi awo ndeko mona mosika tozoyebisa bino ke bapapa Etienne Tshisekedi oyo baza kolalisa bato yango toza koloba ete politike ya Joseph Kabila nde ezali politike ya malamu politique oyo nde ekotinda biso bapeuple tokende liboso mais biso mpe bapeuple tozali bazoba te tosi tolamuki na pongi tolingi lisusu te baopposant congolais balalisa biso pongi mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge toyuti koloba ete ifo boyeba yango ete na kati na Congo ndenge tozalaki kokanisa avant mais lelo tozali koloba ete Moïse na kati ya Congo azalaka na ye te. Moïse na Congo azali kaka moto azali kosala mosala ya kitoko pona ba peuple pe azali kosala ba makambo azali komonana ndenge nini toye komona epai ya Joseph Kabila Kabange. Moïse azate bandeko. Na côté ya opposition Moïse azate bango nyosu bazali bambouillère. Mbala liboso na mona na vina nga Moïse azali okende no ba peuple nazana mwa mpiaka mwa parti politique bandeko. Mingi nde bazali koyeba te. Tozali koloba yango pona kofungola bino miso. Tozali koloba ya solo ndeko. Soko moni moto na makambo ya mike azali kokokana ye loko te. Ndeko kokanisa teke soki pe bapesi ye makambo ya minene ke akosala yango malamu te ndeko. Tala kutu parti na bango ya IDPS tolobaka yango ntango nyonso bandeko IDPS esala mbongo na aéropawa soki lelo ta baloba ete IDPS ezalaka na compte moko oyo ezalaka na mbongo moko oyo ke bakompani nde mutu ekoma kosalela mbongo wana balingaki bazala na yango mais tellement osomona kaka ke bato bazali koloba ete bakotia ordre na Congo mais bango moko na kati ya parti na bango désordre bandeko ifale bomitunaka mpona nini parce que soki kutu na kati ya parti ya IDPS bambongo bazwa ebele na parti na bango lelo batikali mpiaka mal gérance ebongo nde Congo nde bakokende kozwela biso solution ezali simple soki moto azali koloba ete akopesa solution na bakongolais ye moko aza nanu kokima mbango wana epai ya biso badiaspora mpo alukaka mwa bamabonza bandeko wana ata ozali aveugle il faut obanda kose poser question moto oyo apesaka solution na moto il faut ye moko nanu bamona nanu exemple mais exemple na ye bazomona aza koya nanu kosenga bamabonza mpe eloko nini esali tellement na ndenge ya kosengela mabonza wana akomi kokanga miso na makambo mosusu akoki kokangela miso te ata bakombata basali bozoba na poto ye akangi miso aza koreproche te mais botuna nanu président yango akozala président ya Congo na modèle nini po ete un vrai président ntango azali komona ete makambo mabe bapeuple na ye bazali kosala ata ndenge ezali na ndenge yake azali kolinga po ete azwa bokonzi na Congo akobenga alobi te nzela oyo tala ndenge bolandaki ezali boye tala ndenge bosalaki ezali mabe mais ye devant la caméra aza koencourage bosalaki bien ko bandeko tala naza koyebisa bino mingi lelo bakoki kofinga biso bakoki koloba n'importe quoi mais maloba biso tozali koloba ata un jour bato bakovanda mpe bakobetela yango lisolo bakoloba radio wana radio Zumel Mil elobaka mama ozali na papa Roger balobaka mais totiakaka te po ete ntango wana bokoya kocomprendre yango na retard yango wana biso tolobi ete baraison oyo eza kotinda biso tovote le rais ezali komonana bandeko donc yango wana biso tolobi ete le rais nde azali moto oyo biso tosepeli mpona
azala na kati ya Congo po ete apesa solution na makambo nyonso oyo bapeuple bazali koluka po ete tozali komona kati na le respect gouvernement na ye. En tout cas mbala ya liboso bandeko nga na mona ete peuple aza na problème, baministre bazali kotika babiro na bango mpe mpona kokende koassiste peuple. Ministre azali kotika motuka na ye mpe azali kotambola na makolo, totikalangi komona yango te. Mais lelo ministre baministre lelo bandeko gouvernement lelo Joseph Kabila ye kolakisa ete aye kolakisa ndenge nini bakonzi ya mboka ifo batombola peuple bango bazala na se. Est-ce que tomonaka yango tolobi bandeko babolingo boyebaka yango ete mboka na biso ekobonga kaka soki tozali komona makambo na ndenge ya malamu, totika komona makambo na ndenge ya kifanatisme yango nde ezali koboma. Ndeko ngai ata nazali koyebisa bino soki namonaki ete Joseph Kabila na mboka na biso azali kosala eloko te, jamais nga nalinga mama Rosalie nalinga na tombola mongongo mpona bana kokumisa ye mpe koloba n'importe quoi mpona gouvernement na ye. Mais namoni makambo oyo azali kosala, namoni bandeko mpona nini nakotombola mongongo naloba te. Biso kutu tolobi kaka esali bino pasi ebongo bino bato bobandaki kobinisa biso na panda 32 ans kozwa bamama kokanga bamama na wenze komema bango baza kobinela mobutu na ndenge ya makasi olinga te. Mais biso tozali kotalisa kaka koloba kaka mpona misala ya oyo Joseph Kabila azali kosala, ezali kosala bino pasi ebongo bino bato bobinisaka bamama na biso boniokoli bango boyebi teke biso nde moto okoki kosilika mpona kolakisa ete bozali nde mitema mabe. Yango na omoni ete nzambe mpe azali kopesa bino solution te na makambo bozali koluka, bobongwana nde bochange. Yango na tolobi ete 2011 oyo en tout cas tozali koyebisa na bapeuple nyonso bovote Joseph Kabila, tozala biso nyonso nsima ya le rais po ete topesa ye maboko. Bandeko ndenge ezali wana bana ya kini nyonso bazali nsima ya le rais. Yango na moni ete papa Etienne Tshisekedi malin qu'il est aye na akomi koya na bastratégie mpona koprépare bamorale ya bato ono bakotriche obo te, makambo bakotriche eza te, akita nde na terrain tomona asala campagne, tomona mpe ndenge baninga bazali kosala olie ya kolobaloba bilobele ezanga ntina. Ye azoyoka soni te na age oyo ya ye aza kosala lit na mwana moke me azali kose comporte boye eza kosala ye soni te. Tala Joseph Kabila azali se comporter comme un vrai démocrate, mais il azali se comporter neti tata moko boye ya kuluna tozali ko comprendre te. Akomi ko tindaka bana mwaka de ko sala ba désordre banini bata ide pes mosusu bakomi ko lobaloba yango na se balobi mais vieux tozo comprendre ili susu te. On dit susu sala kaka po a préparer chemin ya mwana na Félix Tshisekedi. Bon moni bato bakomi ko dénoncer ye mais kalate bokomona bato ya IDPS mosusu bakobima bakotubela kala te bandeko bolingo bozalaka na bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.